kombo na Nzambe tata, mwana pe tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo, papa Simon Kimbangu Kiangani. Mukonza Lingomba pe mukonza Bule. Batata na ba mama ya RDC. To yebete uta 1983 papa Diangenda lansaki misala ya kunzulu. Tango pe tala eleke tata Simon Kimbangu Kiangani pe aye. Otozana ye mukonza Lingomba mukonza Bule. Yende tata mukonza Lingomba mukonza Bule. Asaki de voyage na Brazzaville pona me matali makamba kunzulu. Ya solo prophétie nango yango nezali kolonga na tango inso. Tozotala na bilili lolenge kani makambo ezali kosalemela. Ezala ba hectare ya masango, ya manioko, ya loso, soja, pe ba bibwele tolo na tobokola. Pe na susi na yete kunzulu ekoma centre agro-pastoral pe industriel. Nde yangwana tata Simon Kimbangu Kiangani, tata Molimo Santo, chef supérieur pentécoste de l'église Kimbangis, a lancé message makasi pe asali programme ya Bantinsani. To monaki était le 3 décembre. Tozalaki na Brazzaville, na Faki, na Fliki, na MSSK, na Koreki. Le 10 décembre pe tokendeki kuna to se retrouvaki ville Kinshasa, ozotamusa na Révérend Pumbalo Njambo na ville à Brazzaville. Musala esamaki makasi sukoleka. C'est-à-dire yango ndezo tamusa misala kuna na esikaka na kunzulu. Moni déjà papa président ya fondation papa Simon Kimbangu, papa conseiller en charge ya sécurité qu'on appelle na cabinet papa Armel, vraiment azotamu sa misala kuna pona maimatali kunzulu banda couper déjà bandi kotongama pe bongo na bongo ndena nzela wana ngai mumu wabino tata wabino révérend Modudu Ndompa Lukovey, président délégué du collège RDC, de na lancé appel pendant le 7 janvier 2024 na bengi pe na beleli na papa pasteur provincial ya Congo central révérend Mavungu Badia Aaron pe ba collaborateur na yo ba passer des territoires ba passer des divisions uniques pe bongo na bongo ba chef de poste ba chef de cellule mobilisation za makas pambate le 7 janvier tozana kati na Brazzaville kuna sinsane kusalema kuna Congo central contre Point Noir et kusema na kati ya Brazzaville ndina ngombe na sengi na Brazzaville bande kuna Point Noir kuna tobosa na te musala za makasi eza la Pointe Noire eza la Congo central bisonions tozama na tata Simon Kimbangu Kiangani ekenika nzungu moko melo ese musala za makasi bande ko ya Point Noir na zongela lisusu et uza tourisme te memboya na tina musala ndeko ya Congo central ezala tourisme te ezala musala ndenge Kinshasa salaki na ville ya Brazzaville tina nde na eleki na arrêté l'équipe na kotali sete likambo eza makasi papa lingete kunzulu kene liboso pesila na lombango nde na le 21 janvier to yebisu swete mo mekanipe kozala kuna ne na bengi pe na beleli papa révérend Sikonte de Mucheche papa révérend Noah pe na beleli kuna na dirigeant Maman révérende Mikala, yende azali DG, to directrice générale dirigeant, na beleli pe ba obalandi na sima, to bosanate le 21 biso banso bamuta, mobilisation za makas était bana jeteki ba mate belé, bana dirigeant ba mate belé na Brazzaville. Tinsane uzala somo et tinsane c'est à travers le monde. Quand on dit jeteki, c'est-à-dire jeteki mokili mobimba. Tant mobi dirigeant, c'est-à-dire dirigeant mokili mobimba. Biso ban sotokuta na wapi na Brazzaville le 21 janvier. Donc ekozala matata kuna. Oh apaki to yebete apaki na afki tinsa les le 28 février na Brazzaville. Maman présidente générale afki à travers le monde. Révérend de Mouilumata yebela makamboyo. Beta tangwa à travers le monde. Était afki azan tinsa le 28 janvier na Brazzaville. Papa Séraphin kuna na Nkamba Sakuba Diambote ko bossa na tena ba collaborateur na yo Révérend Binga président national à travers le monde bo sensibiliser apaki était le 28 janvier apaki na afki tête à tête wapi na Brazzaville ba passer provinciaux ya RDC toyebani toza musala toza note circulaire dimanche n'est pas papa Mfuma Longo papa Simon Kimbangu Kiangani tata Mukonza Lingomba Mukonza Bule pona ravitaillement Nkamba parce que comment mangi dans notre circulaire était chaque le 25 du mois passé provincial et sengeli a ravitailler Nkamba tangu papa signé likambu
prendre pas lobby likambu ezali ordre ezali mobeko faut que ça de makamwa nyonso badatu na tobo sanangote tina ngai papa président délégué du collège ya RDC na ye na plateau ya Rateliki. Voilà bataba mama moi muke tozalaki na yango nete sukisi wana okombwa tata mwana pe tata mulimu santu amen.